Aux chers fidèles internet de Aerotech TV officielle, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Candidat Alvarake, abonnez-vous massivement sur Aerotech TV. Beaucoup d'informations, il y a vrai, il y a source, il y a balabalate. Là, je dis merci à mon papa Jean-Pouy Kabea, pourquoi pas Elaka, papa na Artaville, des gros bisous à toi. Pourquoi pas Lévi Kade Godé, Paris, des gros bisous à toi. Pourquoi pas Ari Luboya, bonjour à toi. Nazana Pasteur Guigui, Kane Bolobaki, Pasteur Ole Kate, Pasteur Ole Bate, Nelu Nazana Pasteur, tu me combes à moi les soloni pour ce autres tambours, quand même sur Bilinga. Il y a gouvernement Tisuko et Zobimate. Bonjour Pasteur. Bonjour Aladjo, bonjour na bande konyo Sabazuli Bakwa Kolanda Biso, Ezala en Mboka, Ezala Libanda Mboka, na Lobaka Tango Nyonso, Nanga Kozala reconnaissant en Zambé à travers Basalinaye. Nous profité de saluer pasteur Jean-C Kalissa depuis Brésil. Nous saluer pasteur Alfred Kabongo Yamamano Elikasa. Nous profité de saluer pasteur André Olimo depuis Grenoble, Israël. Nous profité de saluer aussi Bishop Élisée Moulumba, Bishop Néhémie Kabea et le apôtre Alpha Nsimba depuis France. Merci beaucoup. Bonne santé. Non, Dieu fait grâce qui m'est allé. Parce que tout étonnant lui sur le gouvernement. Si ce que le gouvernement et ni les autres simbaté pour qu'il dernièrement ministre avec au côté de la liste na bango ya ba ministère si qu'on a évité ni les autres en sous problème. Non, ceux qui gouvernent les Zobimaté, la charge ou bien la responsabilité revient au chef de l'État. Le gouvernement n'est pas une obligation pour le peuple, c'est une nécessité. Ceux qui gouvernent les autres chef de l'État, à soit qui ba injonction à Tchaki. Je pense qu'à Salobengo plusieurs et une fois que Alingi gouvernement Oyoya ko travailler na bango 1 base na vision na 2 base au service de la nation 3 ba critérium Oya Tchaki pour mutu azala ministre et ça na kati. Alors ceux qui va répondre nango ça va, mais malheureusement liste o ba kotisaki président a sepeli na banon musu o ezalaki na kati wana te, raison pour laquelle le monaki a baraki en a bic rouge pe a yebisi premier ministre alobi kende bo changer banon ozonga lisusu. Donc moi je pense que problème à gouvernement ezali kambo moko te lokola retour à Jésus o biso ba chrétien tozela kanon gouvernement la charge revient au chef de l'État. Nangaki na baksa élément oyo. Si le gouvernement tarde, le chef de l'État a usé de tout son poids. Pour les lots, quand même, peuple congolais, a l'obéla quand même gouvernement, ou a l'obéla. Ce que le chef de l'État a utilisé qui pour en a été. Gouvernement au Ingoza ya peuple T, gouvernement au Ingoza ya FCC. Pourquoi? Puisque Kabila nande konanga, ba yebi cuisine au bango ba salaki, ba kote sa ba député na bango pour ba bloquer pouvoir nyonso o ekoya. Et souvenez-vous même la France, Mitterrand vivant Makambo et pas Chirac. Un chef d'État, mais sans ministre dans le gouvernement. Et le peuple congolais a voté à cause d'Apollon, à cause de Moulanya Massanga. Or, le peuple congolais a voté qui? Les lots basala alliés n'a pas perdu, les lots comme FCC. Les lots tant que le peuple a retourné au gouvernement. Gouvernement, il y a un retourné. Et il y a cause à la pona yé, ou bien cause à la pona poche n'a pas batu. C'est ça. Maintenant, le chef de l'État, tant qu'un Congolais, n'a souci, il y a Congo, il y a Sanango, il a usé de tout son poids. Quel est le gouvernement et comment et combien est le voilà. Pour la liste où il y a Baraki, il y a le gouvernement est tardé. Bien sûr. Aza papa Kolo Yamboka, charge ya Congo Nzamba Pesson na mapeka Félix Antoine Tshisekedi. Que voulez-vous? Les lois n'enga za mona Moussa na biso peuple. Et président Saloba Kiango, je me sentirai chef de l'État lorsqu'il y aura la paix dans toute l'étendue. Paix zaka guerre, paix cause appel libumu, paix cause à la nyonso. Donc il faut se sentir à l'aise. Na bokonzi na ye na est bitumbe sili ebola esili netandi mobimba ya Congo kimia bato bazolia bien, c'est ça. Comment on c'est ça qui est ya bari dans sa liste sima. Non, ils sont nombreux. Quand on dit que Kabila Lobaï que tout autour n'anga n'a même pas na 15 personnes à hommes fidèles. Maintenant FC Sobeta tolo na 43 personnes, ils sont où? Kabila Seka Bango, Bapé Sake ba titre na en fonction au Yemoko Ibike Bako Sakaye. Kabila Seka Bango. Vous pensez que chef de l'État ou bien peuple congolais a Kolinga Mutoko Bitankura Bimasu ministre.
akolinga lelo lokola mutu lokola José Makila bima ministre, akolinga lelo mutu lokola Obin Minakwa bima ministre, akolinga mutu lokola Shadara bima ministre, akondima lokola je connais le Congo abima ministre. Mais ça c'est cracher sur la population congolaise. Or cracher sur la population congolaise, c'est cracher sur le chef de l'État. Puisque hier il y a que peuple congolais nde mutavotanga, peuple congolais nde mutakomisanga mokonzambo kalelo. Voilà. Est-ce que FCC est d'accord de va participer? C'est le chef de l'État qui chapeaute le Congo. Mais vous avez la coalition, non? La coalition, Félix n'est pas le président de la coalition. Félix est le président de tous les Congolais. Voilà la réponse. Ce n'est pas la coalition qui a mis Félix comme chef de l'État. C'est le peuple congolais qui l'a voté comme chef de l'État. Coalition ou pas, Félix est président de la République. Mais est-ce que bapesi bango to bapesi bango te? Mais nani oya koko travailler na yesika wana? C'est ça maintenant des questions à poser. Bazuyango. Mais banani o bakoyi kozonga pour le peuple congolais abeta tolo na ministre de la santé. Oli Lunga Salaki wana 1805 cas décès na Ebola. Alaki ministre de la santé. Est-ce que vous tenez compte de 1805 cas il y a décès. Mais aujourd'hui, ça ministre de la santé Ebola wana banyo kita. Vous comprenez un peu? Pour le temps que peuple congolais a un gouvernement. Mais il faut que le peuple congolais ait un makambo ya zoloba. Oli Lunga Utos à la ministre de la santé. 1805 cas il y a décès na Ebola. Mais aujourd'hui, sans ministre de la santé, Ebola banyo kita. Tozala qui n'a pas ministre de la défense, guerre na est aussi la tête. Mais les réunions, il n'y a pas au niveau chef de l'État Salina militaire. Et c'est le 5e jour, bah là en paix. Tozala qui n'a pas ministre de transport, évolution transport na biloko na nzela sans suite. Mais les sans ministre il y a transport, bah train yango wana, des bateaux de pêche yango wana débalé. Plus de 400 et quelques bis c'est comme Congo. Que voulez-vous encore avec Fachi? Le social n'est pas nécessairement dû en manger. Bakoki kolamba biloko te na nzungu ya mutaliboma. Ata mutango na nzalade ke na moni apeti osilanga. Madame yo yebsanga ke na Congo toli ata pondute. Ça c'est langage purement venimé. Bato ala muka ba na sima pona kobimisa. Mais je vous dis le lo au peuple congolais a ko vendre mokonzi na yete. Les lots, il y a 4 chaînes étrangères, BBC, La Voix de l'Amérique, Vatican, La Voix d'Allemagne. Balobi s'est dit jamais vu. Qu'un président de la République en 6 mois a ça l'inflation fâché à Sali. Les lots, il y a une administration kaka, au Kabila Tchana DGDA. Batikala a débloqué mon tas au peuple, il a quitté. Mais kaka a la même administration, 1 milliard, il y a excédent. 1 milliard, je vous dis, de dollars. Il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le loyal peuple congolais a très à l'aise qu'il a un père. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Papa Etienne, en juin 2016, je pense 8 mois avant sa mort, a posé une question. Babi ozo kende na souka ya vi na yo. Ozo compter koti ka IDPS et pas Félix, abi non. Nous sommes un parti démocratique. Bientôt au Kenya na Congrès. Si le peuple congolais va tenir bon, va élire Félix comme CG, comme candidat président de la République, qu'il y ait un succéder, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le peuple congolais a fait le choix qu'avait promis à Tshisekedi à Moulumba. Le long Namboka Oyo, Félix a succédé son père. Et le long Namboka Nabato, ils ont travaillé. Ce n'est pas Félix, hein? Et Tshisekedi à Moulumba. Ouais. Mais il est sous les traces de son père. Puisque Etienne Tshisekedi de Yowana. Choc qui a yebisi bango. Abina yebisa ki binobo sala par tous les moyens. Il dépêche ça comme Nabukonzambo côté Bochainga Tembe. Le loto sawapi. Ce qu'Etienne a fait en 1993 devant Maréchal. Yango Félix a osala lelo na 2019. Na loba na yo madame pe na loba na ba diaspora. Ba français ba loba l'enfant fera mieux que son père ou sa mère. Et loko oyo moboti ya sali na vie na malamu to na mabe mwana yaka osala ngo koleka.
Ce moboti ba anglo-saka il a 18 ans. Ceux qui ne savent pas intervenir, moi na cause même c'est 15 ans. Pourquoi? Puisque l'enfant fera mieux que son père. Les lois soko taliba politiciens nyoso ba oganga. Tuna ba mentor na bango banani. Mutazana mentor un maître politique. Le quoi Félix Antoine Azate. On a une de lobby. Mais non, c'est clair. Mentor Yabemba Saolo Nanani. Un enfant prodigue. Orphelin politique. Bemba bandit politique na rébellion. De la rébellion la vice-présidence et de la vice-présidence prison. Yango le lomoni bemba cause à l'argent. Azobo ya même ma propre indéconné ba na tata na bango à cause de l'héritage. Et ceux qui montent azoko ka reprendre son famille na été. Bongo ya mboka ozango nengine. Ozango comment? Hein? Yoko yako yebisanga muzitu tata muzitu nani? Antoine Kizenga. Mais Kizenga Koufi Bache n'a parlé du peuple muzitu à s'incliner même pas. Ceux qui n'ont pas politique n'a s'incliner, bon on appelle politique à Fachinda ou s'incliner. Mais comment bon koyeb ça va tout vérité? Mais aujourd'hui, Fachi est sous les traces de son père. Le lot, ceux qui gouvernement au Union Sobatwa, comme on le Robimakan, ceux qui bimaki madame, Kakayom Tongo Yeb Sangomoni Kabila Mtao dirigé, Bilongango Songi Lisusu. Yango bat bazolo ba non parce que ado aux oppositions que Kabila da sous ado c'est pression qu'on peut c'est pression. Ah wa lobby FCC ba koti réunion mbala kaka na 14h. Ba kota yango pourquoi? Puisque chef de l'état Betty Marto, abina lingi batuana te. Hein? Abina lingi batuana te. Réunion mbala kaka. Papa Ilunga yo wana ça par tous les moyens avant les 20 à que nos côtes sabaliste lisusu. Hein? Le pays est tambolaka na gouvernement te. Mboke tambolaka na administration avec le chef de l'état. Mais le gouvernement a la stabilité dans Mboka. On a dit ce qu'on ne vient pas. Si le chef de l'État lobby même d'ici 4 matins a nommé les secrétaires généraux. D'ailleurs, pour votre information, Bato Basalaka gestion, il y a président Kassafou Beza secrétaire généraux. Il y a qui ministre. Et le lot yo kaka administration o etikala historique na mboko il y a papa Kassafou secrétaire généraux. Oh le commune Sembo na minoka batu nyonso bongo gouvernement ko bimaka bon gouvernement ko bimaka avec de quel ministre tango kenda ko voter pour na mulanya masanga na polo boyeba ke bali on a bali à FCC et le lot facha zo bunda bitumba innocent pour sauver sa nation et le lot mutavandi azotala nenge chef de l'état zo bunda yango ngana ebisaki mukonza mboka ngali etina na yo na koti bitumboyo ya zo bunda ngana obamba mabanga na bimsa ya ngana libulu oh ouais parce que tata mbolo ba nazo bunda on na osala ya bitumba nazo sauver mon chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi yango na osala campagne à monde le pays se porte à merveille mboke je vous dis vrai oh alajo na oyebisa yo hein le lot soki mutache tembe na Congo c'est kalingi Congo te oyoki na STT moi na muke po kota frontière ya olongwa Rwanda kota Congo tika $20 na frontière mukolo tika 300 eh bongo tango ya koyeba te ke ngana milengela rapona bino alors oyeba te si wewe komi ndeni hein mais nzela ya koleka so ezate oyoki DGIT oyoki DGMT po kota Congo faut soit visa bongo tango yozo ya dongo so ya ka changa alors oyoki te na yebisaki batu bakotuna ngulu ngulu alobai makambo na bino etalinga te botuna base pa lobinga na sina bundi na zui pouvoir botuna nzambe ko nzambe alobi nini Fachinde Mukonzi tozala pasta tozala papa tobeta masolo ya propos ya este do na niveau ni na mambo ya este non makambo ya este ça va likambo Ebola déjà c'est bon na utolo banayo na lobby ennemi ya peuple congolais yango président Fachale na raison c'est pas les Rwandais qui combattent la RDC ce sont les Congolais toi tu peux t'imaginer Oli Ilunga un démon en personne akeko coopérer na baris na ba chinois baya na virus périmé 2 ans passés pour na kopiquer ba Congolais ba kufaka lelo machine docteur Muyemba zo sala lelo yango ne bolé bandi okena c'est tout simplement pour na ko clouer chef de l'état au profit ya Joseph Kabila bayebi ke ya na un problème té bino botike les gars pouvoir to lier ensemble mais avec Félix le peuple d'abord. Est-ce que ça aurait retenir moi pas tika les peuples d'abord ni va retenir en haute pour le peuple jusqu'au peuple tout le monde le monte maman bon pesa que information bien à monde to so mon eloko eloko nto monika banzela ouais ça fait partie du développement moka eloko Kabila koka osate na 18 ans facha salango na 6 mois yoko vendre yango te libanda lelo pora banana yango wana déjà mardi azokende kuna lelo inga 3
Le long de Salamika na kinité étendi mobimba ya République. Hein? Et tango moni ba biseye oyoki mukonza mboka che makelele te. Hein tata. Ernest Kabila oyo mutanoma ke na RTNC. Lelo tanga moni bukonze changer le shima longwe musala. Le shima njate oya nyokola papa Tshisekedi na ofinga biso. Lelo policier ko moleka ko motombola musapi. Il n'y a même pas 3 jours passés, policiers autour de 25 kg, l'eau sonne à 4 kg, non, na 4 poulets, oui, ça a sens. Bon, autant que vous avez là, il faut y avoir un coca. Alors, c'est bon la cocaïne, les lots policiers, tout n'y a ni babité soit kendolia. Babi Fachi, mukolo mutako beta masole élection na mboko, lobanga soda na sate. Oh mais l'élection déjà va beta liso donc on a kendem kwa na INCC donc babi 2023 caméra mokonzi. Ba beta dali sur l'élection. Na lingaki na yebisa yo alajo. Président Vital Tozanaye na coalition. Mais Félix n'est pas au pouvoir pour l'INC. Félix n'est pas au pouvoir pour Vital Kamere. Attention, il y a une élection na Tongo. Mouta battre Félix Azate na Congo. Moutaza na base na monde entier au Félix Azate. Même Donald Trump a obanga Félix. Ouais. Quel est ce parti le loyo qui est dans le monde kuta batu volontairement? Awande tout ça ba bayer basa. Awande tout ça ba travailleur basa. Awande tout ça batu ba. Pour batu cansation taleki tala ba chômeur manque à faire. Té. Awa ba responsable basawa. Mais ce qui a l'équipe na temple te pour eza temple à Salomon. Ce qui a l'équipe na temple à Salomon te. A mon année joué le roté. Le lo na oyeb ce président Fachi à l'équipe même Chirac na mayele. Coalition oyo Chirac akokaka te Fachi akokiango. Oyokaka FCC a proposé à 80%. Il y a un ministère, le FCC a zawapi. Masole Sili, Alexis Tamouemwamba o Bobangelaki. Doumaki a bomoni deuxième moutou après Paul Kagame, après sa chef de l'État, salutation à Courbette. Alexis Tamouemwamba. Et puis Moukonzambo Kaebisa Bina Osala no voyage aux États-Unis. Alexis a gagné. Présent. Kaka mbala moko etasi. Alobité. Yo kende na nubonga na zabité. Mais yo président Sénat. Yo muto remplacer nga. To betana no eta. Tamwe mamba habité Mukonza mboka. Obandi makambo seo. To banda malembe ma. Elekeli. Tata. Alajo. Facho yo boso mona wana. Tuna Colette Brackman ndako yebiso mamba yebisa Kabila. Abi au lieu de commencer d'abord de neutraliser le fils, yo bando neutraliser tata. Or le fils est plus dangereux que son père. Batuba au salaire. David c'est le seul roi na Israël wa kufarata asedaka fauteuil pas Salomon. Mais faut yo kamakamu David yebisa ka Salomon. Atangela kay tous les bayini na ye. Ba Shimei, ba tutu, aloba tala keba. Zalana bango mayele. Jour Salomon azobo machimei a rappelé lui oyebi makambo salaka tata nanga. Vous pensez que le président Félix ne réfléchit pas? Attention hein. Moi nankoya zankoya mutako trahir makila na yete hein. Ndenga zawana ayebi bitumba o tata na ya bundi hein. Ayebi que le loso na na bukonzi c'est le sang de mon père. Nde gangi pour le longana za la facho ngana za. Et ayebi que le peuple congolais est derrière lui hein. Ayebi que armée mon côté et qu'on faire face na ba gardien du temple. Ba o zomo na o ba militaire spirituel ba na ba obi na nzoto. Po na bundi na mobutu akenda, na bundi na Musa akenda, na bundi na Kabila na ebisake otika suki otika mande foko kenda kei. Bongo sko lelo ndenge ide pesa su pouvoir. Yo ka sina otika pouvoir epanani. Na 2023 ba tubaye ba voter Kamere. Tala tika na batela monoko tozo pusana. OK, pasteur, ba combattant va retenir nyo so balandi so retenir ni. Te na linga kina yebisa ba combattant basala kimia. Boyoka yoka babiloko o boyoka te. Information est vrai président a effacé moitié ya liste. Moitié ya liste ya FCC na biki rouge. Or na droit ceux qui déjà basi barrio na biki rouge ngela kisake ata ba komio na biki vert okozonga lisute. Donc ndenge bazawana ero baolela bakanisa ki fachi bazoka na bango to shingom na bango ya kotia na munoko. Oh FCC majorité qui foati dans la majorité solo o fachi anango. Boya lisuna tata awa na martyr bo sa meeting tota bino banani bagoya. Mais chaque fois sur le qui na temple à Salomon
okuta batu baza na nzala na pondu Fachi Mukonzi alajo na oyebisa yo olingo lingate o esa transition sa Kabila accord à Saint-Sylvestre Fachi na bandi mandate na bandi mandate oyo eza transition sans Kabila oyo Kabila kimaka papa chaîne clé de reçu na kingo papa Tshisekedi alobaka abi laisser les partir ils seront bloqués les loba komi bloqué ba tout ani contre mire siko bazo beta bango nyonso nde bazawana mutakoli na tata politicien za tetangela ngana alors à part Fachi mutakoli na tata politicien atali ndenge ba okanga tata naye atali ndenge ba obeta tata naye atali ndenge ba olongola bango kisasa basongisi bango kabe akamwana atali ndenge ba kimi ndambu bakebo Fachi akoli déjà n'esprit wana Bemba koli na tata commerçant Moïse akoli na tata juif ozoyoka Kabila koli na tata inconnu ozoka nena oyebisa yo Martin Fayulu toyebi tata te Musitu toyebi tata te mais bango nyonso bayebi tata Félix comme on est Tshisekedi wa OK pasteur mot de la fin tolingaki oyebi ke na poto tala basi betela nanu président Fachi Maboko ba combattant baza monde entier ba kabwani partout poto wana mobimbo mona ba combattant na ba combattant basi lokwa mibali mama moko benginga lobi na Belgique aolandanga ayebisinga abi papa bokonza Félix Nzambe mutapesa inga tuntiko lobaboy alobi na lala na lota ke Félix mukonzi ya mboka na lala na lota Félix mukonzi ya mboka na tuni ndenge nini abinga na osambela nzambe na tuni nzambe Kabila sana basoda Félix sana basoda te mama na lobi nzamba ebisinga bi basoda Félix sana baleki o Kabila na tuni ndenge na bi ba parlementaire debout nyonso mona kawana ba basoda et aucun président a kolonga Félix en si longtemps que ba parlementaire debout ba yali ozo comprendre yango na lingaki na yebisa bandeko ndenge bozana baya Charlie Beya baya Mado banoko Jean-Louis Chibangu ba Yves Bouboul ba Cédric Kibope banzete Moindo ndenge bozawana na lobi na yo même ba angolais ba combattant Chacho Pipo angolais en Espagne na Real de Madrid mais maman na combattant IDPS ko ça ma sécurité donc ndenge zana yemta simbi Madrid mobimba pona IDPS au lieu au Simba Lorenzo Simba yeso simbi Facho simbi Mangolais. Pour comprendre que politique qu'on fait à Zobeta, n'saka vert. Le long n'a yebiso la mouke koufi, la mouka ya koufa. Le long n'a yebiso FCCZ ya koufa. Batu ba kanisa ki lokola, ceux qui basali majorité na bango ya lokuta, bako Simba Fachi na nzo Facho wapi. Fachi abanda ko travailler banda papete na zala. Azana kata père na e. Yo kasi to mba obenga Tshisekedi chichi yala Chilombo. Oh. Akasi. Oh. Tshisekedi Chilombo. Siko tangu Tshisekedi azate na bomoto. Spirituellement yemta mo konzamboka. Donc le temps ba oluka Félix, oyo lobaka ba Congo ki saluki afwa. Ba kende na nsele na libulu na mausolée nde place ba komona pouvoir à Félix Efanda. Siko soko lingi okota. Kuna so ba koti ba bimaka te kende totala yo. So no madende porte ate. Kasi kota kasi. Kota kuna na libulu kende ko za pouvoir à Fachi. Alajo. Na oloba na yo. Ndenge toza bwekitsa motema. Pour président Fachi atika pouvoir 2043. Soka tiki yango mbala mo nga dauphin na ye. Oh, yende dauphin. Ah oui, c'est un até parce que yende dauphin. A numéro contact. Bongo na 1943, ya Fayulu asakenda. Ya Bemba sakenda. Wana Fachi sko bandi ko koma bandi sko kotala. Habité passe à Simba Bafé. Wana ngasko na conduire bango ti Jésus Adjongi. Numéro contact. En tout cas, pour Zouangaï, Koulout Félix Emmanuel Mafaka, la ta Moussa Lekausa. Ya Roger Luma, Moussa Langa na Osala, awa yo Salango na Paris. Fatia Zoya. Ba yuma ana ba oloba na Belgique wana neti Bokechu. Tala, Bokechu, ata wese na Barumbu na Lupango bayambaka yo tongate. Marionnette, aventurier, yo na pesa go devoir à domicile. Avant ngana yo to lobana nous cobalt.
loba uranium, loba mouchoir. Soko prononcer nenga na prononcer on ngana to lobani. Yo finga Félix muninga na yo. Poto oyo surtout que la lelo tangu yo sana bokungu que la Félix asa déjà na Bruxelles. Osoka na lobana yo. Facha zoya Bruxelles wana. Ba coach Mamadou Polondo. Bongo ba mona yo na nsolo fuka. Soki coach a bolio liko finali nute. Bokwe ya bakao kuna. To yebi Sabino. Contrôle les a. Jean-Michel Lokyo. Yaya Pepele. Ndenge tozao. Soko yeki no mona ne facha osaka en échangeur alimité. Ba osalango musala na nenga jeté. Qui ne komi goût. Ba olingande ko loba vérité tala alajo. Mikolo na lingi suma mba loba te mikolo photo banda loba ba evre. Oui, photo qui t'a la batterie to ba image. Mikolo photo banda loba ba evre. Ozoyoka. Toke no na gare centrale to sale émission ti Kasangulu 500 francs. To zongi na biso Pekin. Ozoyoka na yebisa yo. Mikolo yo yebisa batuke bande konanga ba mongo nyonso ba alaka na kingabwa wana. Tout autour à rail. Déjà basi babuki banda ko nyonso ba triplex na mabaya. Bazo arranger déjà rail pour train bana changu ba ibandenge bakoleka. Bongo changu ba lobby yo muto kosela biso makamuto ala candidat na yo yaka liso totala yo. Yo ki bango te. Changu ba lobby fachinde muko. Siko train banda gare centrale, je vois que moi na changu avandi mana train 500 francs. Bien ba vitre bien malili. Gare centrale, na lobby na yo na tongo a robeta so ata détour. A komi gare zongi sou changu après yesu après bandi cop na ye. Pour siko basi ba bandi ko comprendre que ba ko saibiso. Omoni Martin Faulu nzamba sungiye. Martin Faulu nzamba sungiye. Alongo na mamba vérité désir na continuer na mamba Ebola. Ah oyoka ki yango. OK, numéro contact. Donc numéro contact. Moni Nzambe ayebi kosala. Omoni mboka oyo Félix yango memaki na maboko Nzambe. Nzambe ayebi kosala yango moni le 23 juin président asala ki prière na martyr. Bato bakanisa prière aussi la kam kolanzo ka prière esali befe. Omoni Martin Faola bongo li motema andimike na kota na marambe bola pona zota mwa sumbidi kwanga bana balia masola ki bukonzi totikela Félix Antoine Chilombo Tshisekedi mokonzi ya mboka donc ndenge bazawa na même muzitu ayebi ke ngana koma na aka ri porte parole ya Martin Fayulu mais masola bukonzi totika omoni mama bazaiba alembi koloba abi oyo ekomi lisolo ya bana mibali ngai nazongela ndako na ngana tala pe mobali na nga donc mama bazaiba lembi na ye siko ndenge tozawana yoko bundisa Félix ndenge nini bukonza Félix euta na Nombre chapitre 13 du 1er au 8e verset naloba numéro contact Pastor Bomba numéro contact Zwanga na plus 243 89 57 70 570 donc soko zwinga wana 89 57 70 570 donc wana vraiment nde tokobeta masolo pongai ndenge tozabu babiso na babeshole oyiba beshole na yokason nde batu lelo tozote ya diaspora toyebisa bango ke balalisaka bino pongi siko biso toye tolamuka mutache tembe amona TGV na katanga balingi kozonga ndako te bamola ka na gare batalaka mutu anyoka ya nguma ndenge vandi nango na se na lobi na ilebo balingi su ba jeter batalaka bateau de pêche na oyebisa yo soko lié poisson et bimisio maladie donc mikolo folia ka pongo o folia longanza il faut lialo kekele il faut liam mpoka donc il faut liam mbisi o nanu tolia te pour comprendre que pouvoir tala vanda na mutalia au moni président Félix akoli na fufu à comprendre que peuple congolais passe à la bien il faut fufu Martin Fayulu akoli na kwanga yango moni même nzoto esaye bien te omoni fachi tala nzoto na ekitoko ozomona otali fachi otali photocopie ya tata donc nzoto na bango ya famille yango alingi biso so ba congolais otali congolais okumisinza nzambe omoni verse ezodiembela merci na février verse ekokanganga nzoto pona kolia biloko ya malonga donc tango ya Charlie be atali leki na ya kumisinza nzambe merci pasteur oto zakina pasteur gigi we ya pasteur
qui a la remarque, la reproche, n'ira pas tes awana au commélie au contacté et ça là bien. Là, j'ai dit merci à l'équipe technique. Je vois mon papa Jean Pouikabia, je vois mon caméraman privé Jonathan Sanga, je vois mon réalisateur Andy Lumisa. Merci à toi. Quant à moi, Carmel Aladjo, on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.